Oh. Mais bon, tu vas il a solo la quoi? Il a trouvé l'album mobile. Tu as l'album mon seul album tu bimisa. Ndege. Inshallah na Abdullah ya hamya la. Oh mes Antoine, yeah yeah. Oh mes Antoine, yeah. Ami, camarade ya mboka mondele. Batala kana miso bayoka kana matoyo. Waloba kana monoko. Mwana yo katoli bako peso na bato. Oko ya kolembola nzungu yo moto asuka e. Po boyi koyo kalite ya kokondeliwa. Olobi okoyo kamate ya mama na yo abota yo. Bongo na nyabota ki mama. Wano kimi mvulo keko bomana na ebale. Wana bozo bisalanga ndo. Luba. Bambote na bino. Bakoko tout descendance to mvuluzi kimbango. Vous avez bela mvuluzi kimbango. Ignorance est à la raté. Tant tu as un domaine spiritualité, tu comprends les bino bois banane. Nous pouvons boire surtout à banane. Il y a un vlous qui m'a avec les boutons, il y a un beau comprendre en temps à partir du message on a des brouillés bayango. C'est que tu m'as dit moi qui me pas vite en camp il y a un zinga. Ancêtre tout ya Congo. Ou babanda ko bundela mabilo en Congo. Ils en a kimia. Ataba pa ya baye. Malgré aux autres ya koyemba na été. Mais je pense au monde na musique annoncer le stade de martyr faire gola. Oza ko juger mon ndenge nini. Est-ce que komona que plein et ko sala mapé lokola ndé ba sala kana vie na kala to o pesa yango combien de pourcents kotala na no stade wana. Chacun portera sa propre charge. Donc on damdam ma mikumba na ye. C'est ça qu'on fait la puissance de Voulouz qui m'a fait rapport à tout ça. Congo a beau somi à solo. Dans le reste, c'est qu'il y a bisoto luka ya bisomoko. C'est que on a sa chance ni on peut ça na. Naza muto na pesa ba chance parce que na dit. C'est lui qui n'est pas avec nous et contre nous. Tant toi même moralité na biso que to talisati. To koya o chrétien wene na roya. Parce que attaquer pays na biso ne ba attaquer Congo. Moi le chef de l'état Fatou Beka Telemi. Alors bigata 1 cm à Congo ya kendeti. C'est quoi? Il y a une agressivité. Non l'action que dinaraza on a la capacité. Pour l'époque il y a MJTV Sambara Goli Mazabata Bila Koli Kobo Sambara Goli Mazabata vraiment beau s'abonner Sambara Goli Mazabata Bila Koli Kobo Sambara Goli Mazabata MJTV Sambara Goli Mazabata Mami Wanza Yoga Mami Wanza Dani Timanga vrai non quoi vrai tanta sur la bien gauche droite à la table pantalon quoi au moins MJTV vitesse wapi abonnez-vous Voilà, bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre chaîne MJ Télévision et surtout dans votre mission haute en couleur qui est présentée aujourd'hui par moi, Dani Timanga, votre humble serviteur Angaye Balobi. Dani Timanga mokoti akokota toujours Balobi Dani Timanga lelo akoti lisusu na kati ya ndaku ya maison mère et pas ya Weranson le président Bisco Wapi lelo Dani Timanga kozala na kati ya plateau oyo na esengo mingi avec votre artiste Oboye Bipe Bolingara mingi na mikili. Il s'agit de Dinara Tozane awa to beta no masolo Mouké à maison mère. Avant de commencer cette émission, je ne serai pas un grand sans pourtant saluer et puis couper sa merci na ba union so bazaka wana pour nous soutenir biso ngaye na komona directement depuis Orléans na komona la première de tout le première dame
Maman Mami Wanza, la patronne de cette chaîne, pourquoi pas de saluer comme ça Papa Misha, hein, depuis Paris, mon ninga ya batu ya cerveau, signarko, si ya Papa Wemba, Papa Zara toujours wana coaching, après ça makambuka, nandenge se ngelaka, et pourquoi pas de saluer comme ça Ronnie Bessial, notre rappeur, hein, na Kata Orléans, et pourquoi pas de voir comme ça Kevin Bravo Wanza, donc Kevin Bravo Wanza, Yazane Moussali Nzambe avec sa chaîne YouTube Authentique TV. Vous allez vous abonner pour vous soutenir votre frère Kevin Bravo Wanza. Dans cette émission, je dirais merci aussi comme ça. Derrière ces beaux caméras là, je vois Olivier Loango, Papa na Jérémy, paix à ton âme, bébé Esther. Donc tout ça toujours wana parce que l'obinde et vous allez kokunda maya bébé Esther pour et ça moins bientôt il va kaka ndenge nini ezalaka. Donc Olivier Loango tout balancer non pub na biso il y a abonnement il y a chaîne et puis tous on a biso na plateau pour tous en invité nanga tout betano ma solo à suivre. MJTV vitesse wapi, abonnez-vous. Voilà, merci Olivier Loango, Papa na Jérémy, na Moussala qui toko au Pesaka chaîne. Voilà, je suis déjà avec mon invité qui je dis déjà bonjour Dinara. Ouais, bonjour Timanga. Bonne santé là. Ouais, santé ça va, Dieu fait grâce. Malgré qu'il y a des difficultés, quoi. Mais ça va. Dans l'ensemble, je dirais ça va. Et voilà, Dinara lelo ba komo benga opé honorable na kati ya maison mère. C'est dit à quoi parce que Weranson attends que confiance il faut appeler ça à Dinara ou comment. Ben oui, facteur chance est différent. Donc à 10 mais chance n'a pas de numéro. Moi c'est je m'en pas ta maman passer. Bon séjour aux États-Unis, mon boss, le roi de la forêt phénomène ainsi qui a annoncé exaucer Glady. Pourquoi pas jeunesse mbès au Canada. Donc voilà la facteur chance me ça après madame monsieur Fizala. Et puis ponctualité, respect à boulot, voilà. Dinara. Où y a rencontré baninga mususu dans kati ya maison mère pour. Mais quoi rencontrer baninga. Et belé baza on a la maison mère. C'est belé baza ba kutanga. Nki kane na kote belé baza ba kutanga. Ah Dinara. Maman Mami Wanza, on va pas place à va visiter ma belé baza ba kutanga. Tu na ba chanter belé baza ba kutanga. Mudunga na kutanga mo tika na café. Bona chinois. Les restes c'est tout va tirer bakutanga. Bakutanga. To beta non li solo ya maison mère Dinara to mona iba sortir belé. Maison mère concert Idiofa, maison mère concert ya Guinée, Guinée, voilà. Tout que beta non masona ngwe passer ngombe nini. Déjà na rosenga merci na ba fanatique de la bonne musique. Ouais en fait balinga la musique qui tourne les rois de la forêt. Oh bah accompagner biso durant 2022 mobimba. Na ba déplacement tout au sein qui ba fanatique les rois de la forêt na Kinshasa en fait na Congo et puis les bandes ya Congo vraiment merci na bino. Présence Nabino vous mettez ça bien et puis de côté 2022 dans Maramoto et Kitoko mais 2022 aussi ça on a ninga Guinée mais de côté mambo 2023 ninga Idiofa Idiofa le roi de la forêt qui majorité 80% ils a rendu à maison mère dans la population ils allaient qui wana bana Idiofa baninga ba savoir encore aussi de plus le roi de la forêt bigara grand bandundu qui n'a pas artiste belé paix à leurs âmes comme Papa Taboulay le fait king et cérémonie il y a pas mal des artistes au batika biso ouais manakata grand bandundu alors batika là na icône moko na kati ya province na biso wana le roi de la forêt il y a mon patrimoine national d'abord il y a Congo et puis il y a Afrique et puis il y a grand bandundu mais oui puis que Dinara l'air au bac idiot fa ba là qui mais peut-être batu mususu basala ba regret na bango te kotala que to bandaki kozela Weranson mais la biso pe ba musicien na wana ya kala amemeli biso beaucoup plus ba musicien baza ya sika bana Idiofa vraiment ba misi centaine on oui bana maison mère ba c'est en fait ba musicien baza na kata Idiofa on a même ici à kala wana ba serva pe wenge musique à maison mère basala pe biloko bi ba fanatique ba c'est clair je pense que tala ki na podium comme on a eu Didier Lacoste dans ma mataki ba doit se là et ça là non bino parce que bino ba musicien Didier Lacoste est mort au bout le roi de la forêt
Mission mon retour au contre le roi de la forêt. Oh papa lina nda kuna wasala parce que ringe za ya periti. Si ko so bigelelo grand frère no moi kenda lola nda kuna bino bobo bino ata bo yimi ni paleza yi. Tout ça ta chasser bino, soit di bossa di volonté na ye. Donc voilà donc c'est nga que vena biso na zala azala ki na ye et le qui to tanga mbi pe batwa sepe les frères na biso pe muso azala ki yembi batwa sepe na ba frère na biso mususu nani otanga vena biso na frère na biso mususu amonde. Yo tela quitté yo pi kasi baza bato wingi frère na biso pe nani papi mboma pesa ba sepe la giti papi mboma dila kala oui papi mboma yaza kala kati ya maison mère. Oh, mais ça pas un collaborateur proche. Tes frères la biso mususu wana. Frère na mususu vide loin zalaki. Ate adila to so pembe ko. Beta pembe nga ebinga na to kena pembe. Te to kena pembe. To tangi la coste kasi. Frère la biso mususu. Ah ba frère ba yaki. Bon dila kokolo ba pe frère mususu wana te. Tu as tanga ba frère nyos na boko tanga frère monte bango ba frère. Tanga to bo to ke frère. Moi est-ce que mususu mi ata mususu tu as mususu mais ça on a mona tanga monte pe ça faux. Comprendre les personnes munga mais quand même bana dio faut ba sepela qui ba se retrouver qui et ça qui bien kozonga na biso qui ne sait que le roi de la forêt a voyagé donc dès tout sur le roi de la forêt en aux États-Unis précisément dans la ville de Chicago. Voilà, à Kenya qui voyage moi il y a repos biso maison mais to pesi boss na biso repos. Est-ce que maison mère na sima boutique non est-ce que vous travaillez ou soit vous vendez non bo de la leader aya vu que tu bosser dire en 2022 tant boss a qui ko biso peut profiter pe na repos wana au bino mo bo profiter comme tu pesi boss to bino boss travailler dire le roi de la forêt au pesi biso le meilleur du toi au pesi biso formidable te préparer ba zénith au bouger quitter tu comptes sur 2020 donc tu voyager de gauche et à droite donc tu moins que tes boss qui non peut ma boss tellement il m'a bleu tu boss non que tu boss biso mo faut que paiement bon tu comme père à que paiement bon ça veut dire moi ninga yo iti to paiement na ninga moi demi temps boss azo ma to enchaîner ba boulot parce que moro te za ko ya kala mingi te to beta non li solo moro te nga lingaka bato ba savourer non dinara na bango ndenge ezala kaka dinara zongisa non bato na ndenge ntwaka na ndenge bien po bana poto ebele bazala so ba moni ba yebiki agressivité ye mbongo ye ba sepela nanu isa mwa bien ma Sylvie benganga na pokwa poto solola ansi dejie na koko kate ko fana ngai moko sokili kambo mama nani ako console nga yo ndesi po ya pasi nanga ma Sylvie viens me consoler yaka revient chou mama koboya te mapato zali oyo motema nangelingaka ekomi sosoli kambo na bondela yo ndema ya moto olembisaka safu oza susu kolembisa te okomi kotumba sans toi motema nanga désert nayebuki mobembo likambo te mais soki okei yeba kobosana te sala ozonga otiki yangyama ye les déchiments babotama mokolo moko na mokili kasi intimité na bango ekokani te na bolingo napesaka yo. Voilà quoi, dis mon mère quoi. Voilà, bravo Dinara et sali pena bien Dinara lelo oyo tango uta la wenge maison mère. Tout moni Igwe Weranson état que père azui mwana moko ya mwana na ye ayambi liso na orchestre. Est-ce que wana zaka kuluka makambo te pa ya baleki to papé ya bana nani bien animateur ya faire rigola ndenani kunzardo azepana pino asalaka teste moko boyo information eza ya moti te na bien na yebi frère na kata wenge musique à maison mère vérifier information na bien te asala to répéter amataki na podium na bino journée les beaux place pour répéter en alimenter aya ko ça tester moi ko na retard information aya ça la peut tester wana te to mona tester akenda kala o bazwa été akenda kala bazwa été akenda kala papa ah papa to soit bien to comment répéter le na masima nimba na kasavu peut-être yo zambro to zaka na mardi mercredi jeudi et même moi na wana zaka te ti azara soutende ko na zaka na wingete aya ka méchance soirée na wingete et l'obité kaza fond animateur mais chance ndena wenge pesa
Tantôt vieux pas banga na atalika petit na. Le roi de la forêt banga mututa. Bob se tuuta ba ba ma sam subazana ba uta ba. Ya makambo étoile. Na destin à vie. Mon nzambe ba l'homme propose c'est Dieu qui dispose. Dieu doit souhaiter boy mais nzambe pas proposer place en sous. Je pense que Ndekouana ce n'est pas que comment dirais-je, n'a évité na cotiser mon c'est un bon artiste je dirais parce que ça là quand même ba œuvre PCP ça bat. Voilà. Donc ce qu'on y est ba œuvre net animateur à bon mabi. Mais chance ni ndeko beta na wenge maison mère. Ils ont été accroché wenge. Pour na maison mère ni ezali peut-être. Na évité. Na évité ba c'est bele ba les gars na wenge pe simba te me ba ke côté mo pe ça ba vie na bango. Na maison mère ndé simbiti. Beaucoup sont appelés Pesanteli. Tous les biso tout ba créatif en Zambie, biso tout est quoi ban en Zambie. Dinara. Lelo yo oza koloba morote. Moyebi terrain na minute eza glissant. N'est pas banani. Tous a balle de match na terrain. Moi faut bouger le grand na stade des Martyrs. Oui. Faut que le grand na stade des Martyrs. Dinara. Dinara. Oui, bande de bâti te yo ki amoto. Yo le bi ke to banga to na muto ko banga na tereti. Ndeka le roi de la forêt bimisa bal bon ma ko bimisa bongo. Le roi de la forêt na musique. Oui, balle de match. Le roi de la forêt we ranson na musique ya Congo ya banga. Et ça lit 12 ans. Ata 20 ata 30 ans, wenge musique à maison mère ça reste toujours wenge musique à maison mère. Tant to beta ka bloquer zo. To lanti vidéo moko boye. Roger Ngannou attaquer maison mère. Abi album oyo ya morode etikala okoma pembeni ya balle de match te. Agela musana batu tuba kufena kata album mwana. Obi va te répondre. Obi Agela musana batu tuba kufena kata album mwana va te répondre. Dinara. Roger Ngannou. Tu beta album batu ba vivant. Oh, si vous wana ya batu ba kufa. Pe à l'air zam. Morode yo ya kala minute bo comprendre. Dinara toloko na wana toye awa. Dynastie. Bandiko na bino bazala pe na maison mère. Mais moi mbutu ekoti. Oh dynastie. Et comme na moi genre. On dirait ça qui souhait pe ya vie que ba petit wana bakabwana pour et bomano moto. Il y a dynastie. Tu déjà que le bac qui soué à boss na biso, on a ba fertilité fort le roi de la forêt na katama komona. Na makolo ya succès, na la maternité à maison mais quand même makolo te pas bimisa bango. Ba sala ba succès na kata wingi déranger le roi de la forêt. Bon côté ba ki le roi de la forêt sala tu ko kabona na bango. Te ko kabona bango ya makam na bango. Ya makam na bango na photo na bango ou soit de yambi porter parole na bango ya kanani porter parole mo ya kaseli yo. Te bazaka ah porte parole mon raselo yamba selo tuna wana ukomi koloba ngo bongo po Bill Clinton azongi na makolo ya wera abike mutu akokai kozala porte parole ya XY yana bi bien mutu za mieux placé à expliquer au point ni bazo panza na bongo porte parole na bongo selo nda ala mieux placé pour na expliquer ezana Bill ezana bango tu ba bonga ndenge mo oh mais bango tu ba ndenge Bila solo la quoi Bila to beta album mo bato bimisa album mo solo album mo to bimisa ndenge ndegeni Inshallah na Abdullah ya hamya la ah voilà évocation na plein de missions obele la ba spirit tout fait d'abord donc ça bino bien et ça bino bien ça bien dia makamna bango kabwana na bango ba gérer makamna bango on dirait pesi bino moi et puis ça biso to préparer mo route na biso bimaka na courant ya neo mais date ya annonce voilà makamna bango ya makamna bango les oiseaux de même climage Bill a salé l'album à le roi de la forêt place là qui mis placé à boire le roi de la forêt et quand l'album n'est parce que muto contredire l'album n'est ati muto contredire rien l'album n'est ati OK mais les gars qui boire le roi de la forêt place ba problématique baza c'est là où lui il a choisi la problématique banane ba ferré banane banane tout temps suba comme on a suba publicité tout ça là on publicité na pire esprit na directeur marketing na bango ti non on teka produit à maison mère on dirait faire azara to traîner na combat nani na bino na maison mère to solo te to traîner te c'est peut-être solo ba combo ya batu oza quand même na ministre d'ambiance ici ministre ministre d'ambiance l'artiste du peuple
grand chanteur et puis sous. Oh. Quand on veut que ça et quand nous avons créé ce monde les artistes et bango bazala qui mais bango on babi sauti. Tout ça va couper par correspondance de l'université Sorbonne. Vous comprenez? Donc la photo explique après bah mon va être mon boy. Bah moi blonde bâtiment mon bâtiment na bango ti. Bazana montre mais bazana quand temps. Le bon bazana montre mais bazana temps. Bazangita. So tali maison mère musicien ni ne penda yo regretta ka olobi ke ah ye penda ifa kaza la poiton nzemara. Na regretta mututé sur na ina za pemena grand artiste comme le roi de la forêt. Le reste les tigabara ba chankera le rôle ngati. Na regretter ba on est prévenir na beta orchestre na ba monti. Ah beta na maison mère. Ah kasi. Ministre d'ambiance. Ministre d'ambiance. Père son âme qui m'a fondé Papa Wemba. Na yemba na Papa Wemba na plateau moko. Ebele lelo ba yemba na été vi pa yebi bango te. Na Papa Wemba boyemba na plateau. Mais na yemba na boyemba ndeti ntembo nini po bana pote ça pe bien papa misha motema. Oh mes Antoine yeah. Oh mes Antoine yeah. Ami camarade ya mboka mondele batala kana miso bayoka kana matoyo waloba kana monoko. Mwana yo katoli ba kopeso na bato okoya kolembola nzungu yo moto asuka e po boyi koyo kalite ya kokondeliwa olobi okoyoka mate ya mama na yo abota yo bongo na nyabota ki mama wano kimi mvulo ke koboma na ebale wana bozo besala ngando wana bozo besala koko wana bonya mosalo mezantome bako meleke maya lijibate o bako meleke se maye bale papa mwana kowela te safwe kobima yo kolia koleka motema mbindo ye matoi mangongi ye o mezantane ye Ministre d'ambiance. Quand nous avons créé ce monde des artistes, Bango Bazala qui déjà. Et on lui a dit le roi de la forêt, monument. Si vous avez le roi de la forêt, on a dit au projet, oh, dynastie est un projet à on faut poser à ce qu'on moro, tu es en moro, tu vois, on comprend que Dinara Banzela n'a pas ça. Pour nous appeler à Banzela, pour nous appeler sa différence avec les grands chanteurs. On peut ça, ma couleur est belle. Dinara, tout le monde qui va stade de martyr. Après, Bango, ils allaient qui. Ndeko bino pe ya musicien mosusu ya monene ya mboka na biso. C'est affaire ba vie Kochaka numéro 1. Kochaka ba yongolo le tina affaire ba vie. Oh, ba yongolo. Ben oui, Kochaka ba yongolo tina ba yuma te. Oh, fali abeti nobi. On lobby bien, tout mélange à batouti. Tout ça batouti, tout ça. Tu n'as pas ça après ba vie était. En fait, savoir faire en fait la part des choses. Il y a on a après mélange à quand c'est après ba vie. Tout le monde qui il fallait pour payer. Plein babetaki na bango na wengeza wenge omona ki wengende babetaki plein omona ki wengende bayaki na champ ezaka te bino bodi emizaka na plein bo est-ce que boyembaki bien est-ce que bobinaki bien est-ce que bolataki bien est-ce que à suivre tina petina te te omona lisusu après ye star moko pe musicien moko ya mboko ndere na tamoko boyona ezaka mbutu mabe ah Dinara bien na mbole émission bobo to solo la babaka mneo tamoko bo na kitambo esalamaka badini bapanza kutu ba paraprise na ah ouais ta bapanza na kawana ta mona jupe na ngamo ya gaya à l'époque ces années là héritier watana ba ye a Betty Stade Mutu note. Goga mutu nanga masana. Dinara matu machataka. Oh, Goga mutu. Dinara. Goga. Dinara. Nzamwe bi bala poto pardon. Goga mutu nanga. Nabi Goga mutu nanga ya tongo. Dinara. Maison mère. À part V mon nib. Mutando linasomia sous maison mère dans vérité. Père son âme mon nid production. Non mais Moutomano il a Mutanga na pena sous maison mais on osa yi.
So là bien. Na profiter na pesa grand frère ne pe mbote ya pongo ponti ya givé nanga. Ya pongo. Comprendre na makati na. Ah musique est bien. Endo la relengi. So là bien. Tawana kashoe ba te kaza mutu ndé ni tomba makamba ba paraprise ba. C'est lui qui n'est pas avec nous contre nous. Tant toi même moral était na biso que to talisati. To koya chrétien wene na koya. Parce que attaquer pays na biso ntinde ba attaquer Congo. Moi le chef de l'état Fatou Beta Telemi. Alors bigata 1 cm à Congo ya kendeti. C'est quoi? Yo une agressivité. Non l'action que dinara za on a la capacité. Pour l'époque il y a dit pas menene. Na tawana kutokoma pena kesho tutelemi pena boye. Congo na ka sigo bongo. Pour tu msiba te bongo tenga so ina champ kutanga na champ. Oui, on a propriété au monde qui nous vraiment bêtis vraiment banenga systématique monde qui nous va bêtis. So on nenga bogoste au senti que nous vraiment beau. Ya ka ote ba ka mimi ba pot de fleurs. Ba bo ba mimi ba pot de fleurs. Jusque tu as ba mais ba grand chanteur. Ote ba te nga so na ce que bo mais na ce qu'on engage. Na taona kuto banolo ba pela il faut engager sur pela to. Même quand na ba surtout couper dans silencieux que nga piquer toke na. Voilà mutu donc on est hérité. Te wana yetana ba mutu no stoko yere tinena comme ndena za rabo. Ah yelo wa bobongisa. Te ya mutu na ngai le denji ça se lave toujours en famille. Te ma bongisi na père so yebsanga bongisi na père. Ko to ça nya vozo direct. On comprend? A vozo direct. Et puis il y a un ancien chef non ata wana. Il y a un chef na ngate, ngana to beti na wengete. Ngata ngana ye wengete hérité déjà longa beti. Mais après ça attaque sans recul. Si il était ouvert, balle dans la chambre de la. Comme ça, il n'y a pas de bino par rapport à l'orchestre et à la maison mère. Malgré Bakenda, il y a un album na bango ya dynastie wana. Sauf que nous talibans. Tu connais ce qu'on est impoli baatro. Obi? On est impoli baatro. Yo monité même que babaneno ba jona pa ya Jackie. Ya Jackie a tshaba ma ramé mo boye. Côté batini ba porter par exemple bando finga ba. Ba finga ya Jackie, mona quand ba finga ya Jackie. Kuna ba impoli baza trop. Ya impoli ba trop. Ba finga ya Jackie, mo te ya musu ba finga su bidol bi ke communauté ko komi ko exploiter bango. Do ba so ba artiste liberté. So ba impoli ndeti banani toke non. Baze belé kuna ba finga ka bato. Ferre. Ti yekudu te bato na bango bana misana bango ti. Bana misana. Bana misana. Na kati ya lisanga. Parce que moni ba clique le bango stoko mo fanya ngo to yake to pesa bango pifo. Biso to bimisa morote to sur la morote. Bato faut comprendre que no yema ninga to sur la morote. To yeba bango ti. Mais actualité aussi nous brise quand même. Laissez les morts enterrer leurs morts. Oh, ben oui. Baza bato kufa. Laissez les morts. Eza parabole au Seigneur Jésus-Christ alobaka en vérité je vous le dis. Qui s'en a bon ba parabole ici. Ce qu'on a besoin de comprendre le langage spirituel pour comprendre ni nazo le que laisser les morts enterrer leurs morts. Il y a un autre Seigneur Jésus qui s'est en fan ba yekoni ba ise non Seigneur. Papa et maman bandiko no bali bana ba rotolo. Qui c'est bon ni. Papa et maman bandiko no ba partager un même sentiment spirituel. Donc cela veut dire que c'est ça. Indus. Tu es dans Morote, est-ce qu'il y a pour bandi ba préparatif na yango? To bandi déjà ba studio nango to na. Ouais, non mususi bana des boss déjà ça da blo mususi. Nous attend ba chaka go. To yito no beta sko ban chaka to ni. Abino no boyete. Tu mission de te bossa makambe ça mananu. Cuisine interne non na kati mo le roi de la forêt. A préparer. Voilà. Ça m'a ba groupe spirituel ya chaba ker. To ina ba vocal. Bato ba s'attendre na nini na kati ya Morote ba musique pas dinara. Ba musique bien na oyemba danger ko lekana na formidable. Na formidable na yemba tu savais pas les bindu vraiment c'est toi mon ange. Bazo betanga na miso no watama wati. Pati bilele ilongo if de beauté d'argent. Mama ba ko selinga makambo. Beti matumona kakapu ya boya ngai nana bondelela ngai badega shengene mami petite sœur vinaye obi trésor boza loba kati nana leliselinga ya Dorothée mafuta immerse ni millionnaire na kati ya États-Unis papa na Mexela obi le oyemba bona olingo kotela ngaka la patronne na biso mama mami wanza na mama e mama bingo yemba mami wanza Ah, maman, mi wanza. Est-ce que c'est
taka ba moyo besinga fo bakari biye kutu somme mama wana kutu ba mama ye mami wanza ye mama ye mama mie mama ye wanza ye mama mie mama mi. Bravo la star. Et ça là on a bien mais oui que l'héroïne maman un peu de vie Jackie Pena qui quand fois na ngai mabete yo so beso bona morphologie mon aveno yo boya ne de na côté mon na place mon na ville restaurant me kangam na da na le mutanga mo razara tonton Ben de Wartelo merci na rencontre lobi pe na CP là qui tonton Ben de Wartelo les grands cadres betami qu'il prend pas mais atavara koto na ça qui part wana tant na côté ka bina ki fon oh je le mana ninga ko oh le roi de la forêt oh na ebisa na habité comme santono de ko za to pe le roi de la forêt na habité ba na ko mo na ba de ko oh obi na kan tsego wega obi na kan tsego ma wega qui a vu le fils a vu le père. Entre moi et père, il n'y a pas la trait d'union. Voilà. Donc, il y aura de la forêt trait d'union, père nanga. Au Shibar nanga, père nanga. Dinara, tu as vraiment les solos et amoureux, t'es moi bien. Voilà, merci beaucoup Olivier Loang. On peut s'habiller sur ta montagne. Bana ya poto. Base de la souvenir na ba musicien oyo ya maison mère openda boza wana na ligne d'attaque conseil la mora boulot bien nuit et jour moi je pense qu'il ça aura toujours m'a bien na pesa ba belle mélodie ba belle parole tout me connait tant à trop ba quantité de quantité na blo musu no yindi wuti na kata bible oh osamela pe pour biso e ba na maison mère on dit prophète Konde Paul Dominique bana to église de Loba bambote na bino ba koko tout descendance to amvuluzi kimbango oza mabela amvuluzi kimbango ignorance ezalaka te tant to na nenga domaine spiritualité to comprendre bino bo banani bino pe boyeba biso to banani yango mvuluzi kimbango ba ke botanga yango bo comprendre ngo tanga partir la message wana nde boyeba yango c'est que molimo yaki mpa vite ya vite enkanga ya nzinga ba ancêtre tout ya Congo ba banda ko bundela mabelo en Congo izana kimia ata bapaya bayeba kokate parce que mabela mvuluzi kimbango mabele ya bilaka tant baba que le paradis terrestre c'est ça Congo yango oyebi to yambaki là na ebité to tya ancien to tya kaka animateur na bino Diego abi akina répétition ya héritier aya question de ça s'il te plaît aussi ça te wana mutali boma to kosoma sala obi wana mutali boma to kosoma sala ba ma boma te abi Vincent est complexe talas comme ta ba ati ba langage ya bongo dinaras ko na télémino ko mosola masola ba ma boma ya bongo oh na pire donc confirmer pendant que Diego liboma yo sa so za kino biga liboma bose émission na mutali boma boye mande bose émission na mutali boma Olivier Loang ozomona le bossa ma émission na mutali boma boko peut-être bossa émission na mutali boma mutako mi violer en voulant trop gagner, on risque de tout perdre. C'est ça. Les conséquences corrigent mieux que les conseils. Vous avez toujours dans ma colonne. Le roi de la foi accepte toujours le chemin de l'éternel. Et vous avez basé dans le chemin. Quand on tourne, quand ça y est, bon conséquences, comme conséquences. Vous ne tournez. Vincent est complexé. C'est de n'importe quoi. Là, c'est ma solam dans ma bombe bonga na rosola ngoti. Donc question faut que tu na scène pepe bande ko ne bato ma bomba ba collègue ne bato ma bomba na scène pepe. Tu na bon ko ba collègue ne baza maison mère te. Ti ba collègue na maison mère ba ti. Oh. Yemo ka dans la tête c'est comme mal. Et moi ba prière à mère na musika ma si déjà mon pasteur. Merci maman pour le sam. Et bien na bato mabe, bambo mabe. Tu bois je me suis après élection na podium akufi na podium comme que boye boye ba vidéo eza bomona rango partout même avato lunga la samba le roi de la forêt combien de fois à sala Diego wana ba reproche à propos ya biloko oya zwaka ba vidéo eza ti ketanga ba commentaire ba émission ça bossa ça ne ketanga ba commentaire so ba bazo encore encourager to ba condamner musicien ba jeune mi ou doit musicien te ndiko na ngata propre
Yo c'est comme musicien. Ba même peu ba poto. Il y a ba position là. Il est que bon moi na ba sac ya matiti na moto na tamu na ba capela na karabu. Par contre da okota ba capela na so ba liba ntaba ba ngulu ba tiki ya ko mo ke liba. Ah dinara tika pe boye ko dinara. Diego ko mo okota ke de biloko ba tubale. Ba biloko ba tika na ba misa na ba capela wana. So to ba ba plan na wana. Vous y avez bon ça émission là vous allez bon vous comprendre vous avez pris d'art au chubo et mbeli dans le on va kioli oh on va kioli to comme il est 6h mais il y a tigé dans 0 heure t'as l'écart 6h et 0 heure to comme il passe à la et belé la maison mais c'est un problème il faut savoir aussi saisir aussi les opportunités à côté on a la chance de belé à vie dans ta maison mère akenda ba poto ba kamebeli salama pona ye siko abua kapé na bali ba abua kapé bato abini sa pe bato siko pourquoi se retrouver na vie wana merci to comme na biso na suka dinara message nini pendo ko pesa ba fanatique nyonso ya maison mère bayo ba 8 ans ya kotala ondeti na moment oyo et puis voilà. La fanatique de la maison mère, de un déjà, nous merci, nous soutien de près de loin. Nous avons toujours des cœurs nabiso, que ce soit absent sa bosse, mais toujours toujours dans téléphone, dans conseil, moralement, financièrement aussi, j'écoute. Et permettre tout ça à carabine pour te faire une émission. Donc voilà. On se comprend donc, tu vas s'abonner à la page officielle Les Rois de la Forêt. Pour y son officiel sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube. Va s'abonner massivement pour que vous ayez des informations à la maison mère au temps réel quoi. Et ça va bien bien. Si vous n'êtes pas immerse ni millionnaire dans les États-Unis, on a papa dans Mexela. Mon frère et ami, merci de soutien. Il y a un leader dans la Londres, 10 match, distributeur automatique. Il y a Koko Touzaïdi. Il y a un leader, il y a un mot belé. Un robot sanatique, on peut s'amoter pas, il y a des dégâts chez les bâtiments, mami, petite terre, il y avait Bambote belé pas ya Brice Mpangi na kata London Miblo système à coup d'œil président Bijou Mobunga na kata Bela yo yebi Blaise Mavuzi makila ba patron numéro échangeable longwa 00244 et comme 0033 Blaise Mavuzi makila ba patron dit wa chat mère au monde na Tour Eiffel dit hein pesela nga ba mère na biso Bambote belé na petit tout na bosanité bongo ya Dorothée Mafuta na kata Bordeaux grande sœur cop ndenge za ya Dorothée Mafuta. Il y a Jonas Mbessi les PP, merci mon grand frère pour notre soutien. Cordo Papi Vula, 16 Junior Katakata, Dota Pichu Musungu, Tobo Sensuna na Irlande, na moni bongo vena nga Danindila, les grands Irlandais. Na pesi Bambote Belé, na pesi Mbote na famille Pinga Mobimba, na pesi Nomo Bambote Belé, à vie Pinga, na pesi Bambote Belé, Yoyebi, mère à Palais, il y avait nga Danindila. En Afrique du Sud, na moni bongo Yannick Nia les rembourse patron. Yannick Nia les rembourse. Na moni bongo trésor toko papa na Njo Ferrari na kati ya Jobour wana na moni Arnold Isaka Ligue des Champions mon frère et ami na kata Lubumbashi boss ya kendara monde entier Bambote Belé na bino Diego la Tortue engin lourd na kati ya Matadi na peso Bambote Belé mon frère ya yo yango wana donc batu tubolinga dinara na lingi bino ya trop honorable Georges Kabongo Motema mama Charlène Bouchiri Kazadi na kata France na peso Bambote Belé batutu bolinga dinara na ligibino ya trop morote ko ya kala mingi ti morote ko ya kala mingi te ndangi to chité kana eloko yo parce que opesi de ya Bambote na yo dinara l'un des frères au pas à la maison mère malgré zota ya koyemba na été mais je pense au monde na na musika annoncé pe stade de martyr faire gola oza ko juger à monde ngeni est-ce que ko mona que plein et que ça la mapé lokola ndé basala kana vie na kala to opesa yango combien de pourcents kotala na no stade wana chacun portera sa propre charge donc on damdam na mikumba na ye c'est ça qu'on fait la puissance na Toulouse giman par rapport à tout ça Congo za bo somi ya solo dans le reste etikali biso na biso to luka ya biso moko siko mona opesa chance ni opesa na naza moto na pesa bato ba chance te parce que na distributeur était au distribuer ba chance la seule personne qui a mis placé au distribuer ba chance c'est l'Éternel de tout puissant le créateur des cieux et de la terre yende mutaza distributeur
un distributeur automatique qui a aussi un makambo. Et puis ndenge omoni lango plein et aux armes. Na ebiti. Ya makambo na bonde na bisoti. Ndemda na mikumba na yesa ko fera biso. Ko misaka makambo na bango te. Ba mema mikumba na bango. Voilà, merci fidèle ami internaute, nous arrivons à la fin. C'était un plaisir de recevoir aujourd'hui pour vous Dinara, l'artiste, hein, donc ministre d'ambiance Nakatia Maison Mère Awa et Salibiso bien Yakoyel Souko Honoré, na plateau de Biso ya haute en couleur, moi et Olivier Lowango. Nous disons merci comme ça à notre mamie, Mama di Mama Balobi, Maman Mami Wanza, la patronne de cette chaîne, Maman Ouazalarawana, au four au moulin pour la misala. Ah, tout ce qui respire l'eau. Mais mère au solo la Mexico. C'est comme ma division on peut périr par manque de connaissance. Il y a des faux et des vrais. Nakata parole ya Seigneur. Yanga beke na suka na ngobo mona bafona ba vrai ba yana komonanga. Mère Dinara Fabi misabiso na morote. Bon pati nga code fora na boire na boire te matindi pe code. Wana mère. Aza pe na maman. Mère na biso voilà, mère na biso. Yé pe la côté wala kutu jeté. Mère nga na zera code bo. Sala nga bio biga kare ya mo gaya to singa mo carte ben ya belé. Écoute na kati sala bien. Donc voilà. Voilà, merci beaucoup Olivier Lowango. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Et c'est un qui a yamba Dinara pour tout bétanon l'isolo ya maison mère parce que bobi daniti manga mikolo au four au moulin na kota lisusu. Merci comme ça à notre daddy papa Misha na katia Paris wana donc papa moko bien papa moko très social motoko qui m'avait motako mekate parce que tangilanga ya bino. Merci aussi comme ça, na Roni Bessial, les rappeurs le plus frais, na Katia, Orléans, et puis, ceux qui n'ont pas la pembe, le frère en Christ, donc, on a bien, le frère Kevin, bravo. Mwanza donc yazaka wana na chaîne authentique TV auto ebisibino bo s'abonner merci beaucoup na bino nyonso bozaki wana pour nakotala biso merci aussi na bana ya maison mère Mobimba votre chaîne aussi est là abonnez-vous vous ne manquerez pas toujours les informations ya maison mère kaka ndingi zakadina rato kabona boité moi ntwa kamuro boepe et ça moi bana poto bien to suici na biso wana ngana tiki na ngayo vraiment na plateau aussi pénissa un peu bandeko nyonso yo balingaka bino balingaka maison mère balingaka weranso yo bungisi confiance na ngai mwana oyo tongo etanelinga ebele ya makambo lokola yo kei yo pepesa sango fote na ngai te fote na yo moko amoye loba na yoka na pesi nzoto pe mobimba na yo amour nakanaki te yo konuna epai nanga bolamu nyonso tikelinga sango ya mawa rien ne peut consoler la peine de mon cœur yo longoli lobiko nanga mama yo beni nzoto te distance nikide ninga yo tikelanga souvenir pona bosana teke nazalaka na chéri nanga comme nikide ngawa yo se bolingwa sincère oh ngano likambo te nalingaki te obima na yo na pokwa oya samedi dimanche à suivre MJTV Sambara Golima Zapata Bila Kolikobo Sambara Golima Zapata vraiment bon s'abonner Sambara Golima Zapata Bila Kolikobo Sambara Golima Zapata MJTV Sambara Golima Zapata Mami Wanza Yoga Mami Wanza Daniti Manga vrai non vrai tanta sola bien gauche droite à la table pantalon quoi au moins MJTV vitesse wapi abonnez-vous